Bolokoko officiel, bienvenue sur notre chaîne. Bonjour et bonsoir et bonjour Naba Aboni Nabiso. Baïnyo sur Batal Rabiso en direct de Bolokoko officiel. Je vous aime tellement, partagez nos vidéos, likez et commentez. C'est Dorcas Bolokoko Gauloise à vie et Gauloise certifiée. Je suis là, abonnez-vous massivement. Un grand merci à Sam pour le nécessaire. Merci Naba Gaulois, merci Naba Bakou, merci Naba Gladiator, tout le monde entier. En tout cas, merci Nabino. Je suis avec un maître envoyé. En tout cas, il y a les caramines qui les carapambes. C'est un message que il faut solliciter pour bengayer au loba. Donc, le rôle message là, la pensée qu'il faut bengayer les lois être bête à solo en auto sur la dengue et sengeli. Un grand merci à mon frère qui est derrière la caméra, Jonas Bolokoko. Merci à toi. Quand c'est dans la caméra, tu vas mon maître envoyé. Maître envoyé, bonjour. Bonjour, maman Bolokoko. Tony santé. Ouais, santé, ça va. Ça va bien, donc... Non, c'est... Les autres, c'est avant de se présenter, tu vas être Moutounini, Aïe Boussona. Donc, mettre envoyé des ancêtres, ils sont Bakoko. Na fait un message dans mon petit non, ils allaient pouvoir ancestral. L'entité na public donc c'est un peu ça. Bonne santé. Ouais, santé ça va vraiment. Bonne ils ont très bien, très bien malgré tout mon difficulté pour mon kilio mais ça va quand même, ils ont très bien. Mais nous et pour la banque peut-être milinga wana mo rebeti pamba wana ko milinga sepe moto pelege pela na mutu ah donc c'est un peu ça mo banque biso e bon ba niveau mususu ya kindo parce que obini bosa bolinga pe ondima tike za kindo ke ko eza bondo non ngai na boya kindo kité kindo eza connaissance eza boyebi eza niveau moko spirituel mais ce que ba kindo kiango ekenda na ba forme mabe oyo ya koloka batu na butu wana ezali kindoki ya mundele mutu akumbela biso yango koloka mutu na butu eza ya africain te mundele mutu amema yango bakindoki ya africain ezalaki mpona kosunga mpona kosalisa mpona kosala mambo oyo nyonso batu bazalaka mpe limité olandi donc c'est un peu ça il faut ebima parce que l'entité va chauffer katinanga. Donc c'est un peu ça. Ah, mais ça va quand même tout voilà, comprenez que nous sommes dehors, tous en après c'est ça vous en tout cas est-ce qu'il y a mis tous les autant de la belé, tous en a tous landa kara mama misala ngondenge sengeli, maître envoyé tout betano ma solo en tout cas et le rumeur est pour les quatre tragédies moro ya munene o esali pasi batu baleli pona ngoko mona et le rumeur esala mina nzela ya mai ya kinyo o ebale munene o eveka bola biso Brazzaville na Kinshasa tout monde famille maman o ya banya ko katisa na ba na mibale basindi mai emeli bango bana bamonani. Voilà, et le Kwesami est tellement pas si tragédie au bas na bakufi na mama na nzela ya mai ya bazo kati sa ba uti braza ko ba ya Kinshasa bakufi na kati maître pas c'est pesi que eza pas si pesi po bana bamonani te me mama amonani bana mibale ya mibale bamonani eza nyimbili mama ibazalaki na kanda po ba bibilo wani sa marakuma mingi soki salami bo seke makambo ezalaki yango salami. Ouais, mwana kutu na otala boye mwana na mai akufa na mai te. Epe micro mwana akufa na mai te. Pardon, mwana akufa na mai mais atomba maka avant. Avant voilà. Moi si kutu na otala boye akufa na mai vraiment te. OK. So te la plupart batu bakufa na mai zara biso mi bali. Donc eza eloko moko esalemaki parfois. Ezali na problème moko boye. Maman na bango azaki incline na kati ya problème wana. OK. Bana wana baleki mbeka lokola on en terme musuto benga sacrifice. Le sacrifice moko eza nango donc eza ba compte à rendre maman avant à voyager azaki na ba compte à rendre. Et puis yango wana basi bosalaka ke batango oza ko voyager na bana kolinga ko districtaka te na papa bana wana. Que nazo kena bana poe ko kena bango te yo kena bango
symptôme mwana ekokoma parce que force ya makasi pouvoir makasi ezalaka na maloba mutu mosusu akoloba teke bokende soki bokokoma non mais ntango atieka inquiétude mpona bana na ye action ya salema mutu mosusu parfois azovoyage na kati ya saki na ye etaki mwasi aza na babiloko oyo ezopermettre baentité aquatique balibere bango trajectoire wana te omonake ekocrée problème bana na vike age na bango il faut bazala ba innocent mais mutu azalaki na problème ezalaki mama na bango Olanda soit ba compte rendre soit azalaki na babiloko moko boye oyo epermetaki te ke akatisa mai wana olandi donc c'est un peu ça parce que fox oyo eleki fox ya mai eza te bilima ya mai baleki bilima nyonso na fox yango monaki ndeko nani soki nani oyo misi oyo basalaki musique na bango ya bokoko oyo nani roga non nani fali na mission nani Renelo quoi voilà okaki babelaki bilima ya mai donc bilima ya mai eza vraiment puissance moko eza makasi ntango ozokatisa nano ebale fo kozala pire ntango ozokatisa ebale kozala na mwa bichebichebi te oyo surtout oyo ezali ya kisa bapaya babiloko mosusu parfois ndenge basi lelo bakoma ake na wenzi wana akesomba eloko moko ya bokoko bakomi yango na français pour dominer soki kingandi ozwi yango tie na saki baréalité nyonso yango wana mais bana bato baza ba innocent liwa na bango nzambo bakoko abatela bango azwa bango molimo na bango epema na kimia bakende place oyo biso nyonso tokendaka donc c'est un peu ça maître na se ya mai pe toza na mokili mosusu na mai toza na royaume mobimba ouais toza na badese ya mai bazali toza na bareine ya mai bazali reine des eaux bazali tozali na baentité oyo bagéraka spiritualité ou soki bokoko ya mai bazali olandi tozali na donc eza vraiment réseau mobimba voilà mpe somo ya ebale eleki somo ya cimetière donc ebale ezali na pouvoir moko boye eza makasi trop Olanda ebale eza na pouvoir eza makasi trop donc na kati ya mai soki nano zinda na mai te oyo eloko te bato nyonso bariska bazinda na bamai so koti na kati ya mai na matoi ntango ozindi komatano lokola batrain eleka lokola bilodo eza mondi moko eza trop spirituel mai oyo omonaka wana yango omonaka bato mosusu babenganaka bandoki na nzela mai okobene bato mosusu basalaka bapurification na nzela mai do mai eza tellement important mai eza vraiment na utilité makasi mais eza bato mosusu pomona ava banga nayebi camarade mo ava bakaya ava bakati ya mai alobabi do debut ça va tokati ya mai nyonso biso tobwaka eloko kasi ezalaka na bacérémonie aquatique oyo basalaka cérémonie ya mai neti nga avant nakende Brazzaville bato nyonso bamonaka nga na bichi wana avant nakatisa nazalaka na cérémonie nasalaka ouais nasengaka bilima ya mai nzela na nga parce que mondi wana ntango ozindi na kati oza su na mondi oyo nzambe abongisela yo te nzambe abongisela yo na kati ya mai te nzambe abongisela yo na mokili boye na mabele moto na moto ana place nzambe atya ye parceke ntango yo ozotraverse mondi na bango losambo nini osali okopre parce que losambo yesu na mai ezalaka na efe te okopre alors il faut kosala cérémonie ya baentité ya mai oh ben. Très bien. Donc c'est un peu ça. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. On a les éclaircissements. Il y a Makambo et Salamina Maï. Maman a couffé Liban Balé. Ça fait trop mal. Et puis maman a zati, maman a couffé. Et ça, il peut la passer. Je suis imité ma bateau. Maître Toya Siko, le Mambo est allé Solidarité Congo. Tout le monde est allé à Cor Arena. Tout le monde beaucoup de musiciens. Mais ça n'est pas si tout le monde fait le yo annonce à Kibiso.
Mais si il y a eu un matin à podium, mais il paraît qu'il y avait qui peut cacher naïe. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et ça n'a pas spiritualité parce qu'il y a le but à comprendre que les qui wanate. Et ça spiritualité tout le monde voit normal qui va béquer peut-être 12. Solidarité Congo ana ezali association o basala yango plus pour na homosexuel. Soza homosexuel de ba ko empêcher yo ne disele yo aza homosexualité ba olexende ni ba tutu ba matin ba ngotu ba na banane basi baza ba lesbienne na mibali baza ba PD c'est normal eza association et c'est seulement que la plupart eza qui pona ba homosexuel donc c'est le ami tungisa mate balakisi ke aza mutwa ya nzela oyo nzambo bakoka pekisi te donc aza mutwa ya simate Zamba ko rappeler ça. Oui, parce que maman, balobi soso ya mobali matela soso ya mwasi. OK, Soso ya mwasi zela ya mobali asa nini amatela yo. Ndenge nini yo mobali o matela mningano mobali. Yo mwasi o matela mningano mwasi. Wana ezali malamu te yango nzambe selon histoire sope za ravoto lokuta na ba de Sodome na Gomo nzambe abomaka mokili pona action wana. OK. Olandi? Eza péché moko eza impardonnable. Mais balobi bakisa le bino neti ba magicien boy so na ye pesa nga kisa za na demande moko salanga comme lesbienne comme non yango za ba demande wana ezali ba magie blanche. Magie blanche bazo comme ça ba homosexuel yango moni ba compagnie ebele yango moni ba compagnie ebele comme que pour aux engagement il faut au salabongo na ba poto ne komi soki okeboka ngunda na kipede aux documents faciles eza ba magie blanche na bokoko na biso za permis eza permis te mwana mobali arosela partenaire na ya mwasi po basala bolingo na bango jamais mibali na mibali basala makambo wana OK jamais mwasi na mwasi basala makambo wana epekisami na bokoko na biso OK epekisami na bokoko na biso so tali vraiment makambo wana na kala makasi vraiment ezalaka nango te eko kotaka au fur et à mesure mundela zoya azoyo kisa biso ba pratique ya mabe yango na biso taka bato bele ba kamoka kindoki ya koloka mutu na butu ya kolia mundele mutu amemango na Afrique bele bite bika bondoka ba africain dara ba pumbwaka nakala ba kindoki na biso zaki ezaki pouvoir ancestral que non naza awa na posa na kende Congo central na sali kindoki nanga na limu na komi kuna OK kana jour moko mais ya lelo koma kindoki aye ko pumbali ya mutu batu ba meme loko wana mama Dorcas ezali ba portugais bayaki na monde ya comex OK so tali na époque coloniale ba belge bayaki pona pouvoir OK ba portugais bayaki pona comex kindoki ya kolia mutu to ya kopumba ya koloka bato baya nango na Afrique eza ba portugais OK Olandi bayekwisi bato na bango oyo bazali ba gérant na bango ya ba magasin oyo bazali ba agent na bango ya ba magasin bu bango basala nini baki oyebisa example ekomi na ba pratique moko ya malamu te ba cotisation na ba format mususu alors na biso ba homme spirituel to koma bandoki mais bato balobi bazoboya bino parce que bino bokoko na biso bolingi trop makambo makila yango moni muta préféré ni aja simbi na ngamo eloko na mena na nga pipedi c'est sacrifier nga moko na lié na nga muta famille te na simbi mo eloko na nga na komi na nga lende na lié na nga muta famille te OK bino ba kindo na bino ba africain oza trop makila yango ba boyi bino neti ngana no mettre envoyer bato o bana kata mboka ba pe bazali banda mboka ba ona sunga ebele bazali vont même atana na émission na ebele ba benganga na sunga ka bango eza na mutu moko te déjà o nga na pesa makambo a luka atangisa makila nano te numéro na ngeza plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 yango wana pesa affiché mais na rappeler kaka po parfois mutu ozala na question motuna eza gratuit parfois makambo mosusu oyo ezotungisa yo biso na mama Dorcas tolobeli yango te parce que te veza likambo ngonga eza pe na batana ngo voilà alors soki omoni ke otutami na problème moko boye quelconque ezala incurable non incurable problème moko yo moko na kati ya mutu na yo oyebi ke eza ba problème moko spirituel donc nga napesaka mwana
ya maïté na pesaka mwana ya cimetière te bino bana bino bino moko pesi na po ajouer kata mwana okola bino mo boko déclarer bana bino non neti nga eloko wana sala ngo te nga soki muta botaka te po azolanda nga abenga na numéro affiché wana voilà donc ngai napesaka mutu mwana ya maïté mwana soki ya wapi te nga nasalaka na traitaka papa ou soit maman so na traité yo maman soki oke kosangana na papa soki problème ezali entre bino mibale bozala guéri kaka na bosangisi nzoto wana oyo bosangisi wana papa mpe traitement ekoze transformé mosusu eza bato mosusu babotaka te oyebi mpeke infection infection ya kobwakela mpe ezali infection kindoki ezali siko parfois bolukaki docteur moko boye ya traité bino mais bozozwa kaka mwana te luka banzela ya bokoko batraitement nango ezali natraitaka spirituellement natraitaka physiquement soki olingi bakisi na kosalela yo soki olingi ke ofano kaka napeso kaka science moko osala ya kosokola na kati ya ndako na yo ose purifier et puis nyonso ezali comme ba infection moko démoniaque kati na yo elongwa ozwa zemi na yo ozwa zemi na yo na temps moko oyo esengeli mwana wana aza ya papa aza ya yo mwana wana aza ya mama aza ya yo donc aza ya bino ngai napesi bino mwana te ngai na traité bino ka spirituellement par là po mama a concevoir asimba oyo ezali lipamboli na bino okopani nga nazwaka te oyo nazwi elima moko bokeke mpona ekotisa mutu non nyonso oyo esalaka mutu asimba mwana te mosusu eza bainfection te mosusu parfois ndenge atambolela voilà okopani ndenge atambolela mosusu ezali parfois nzambe asala ekomba te kisita nzambe asala nani te kisita te nyonso oyo esalemaka na mokili oyo tokutaka yango kaka awa mutu mosusu parfois azali kazi ya makanda kazi ya makanda mingi balingaka te kazi ya makanda botro kazi ya makanda ça veut dire leader ya famille basi mpe bazalaka balider ya bafamille okobota te mpo soki oboti okozwa bozwi na yo nyonso wana ekende na bana na yo alors il faut obota te mpo famille na yo basala nini babénéficie eza mpe parmi balien oyo mete envoye asalaka nini akataka parce que soki ke obengi nga nazalaka na posa kombo posa photo mpo nasala nini nasala consultation spirituelle nakita ti na kati ya clan na yo nayeba nini oyo ezosala ke oconcevoir te ezali bainfection ya kindoki to ezali ndenge otambolela baze molongola bana wana place bakenda bareklama bakanga yo banzela bamosusu baya te to ezali likambo ya oza kazi ya makanda za parmi biloko wana ya ko yeba soki na détecter place yo ozali nde nasala nini na simbi place wana omoni ke ozwi zemi na yo calmement euti na mai te euti na mokongo mobali na yo mpe yo osala nini obakisi oyo bino bobakisaka wana epuis mwana asala nini abimi abotami mpe akomi mpe vi na bino. Voilà, merci beaucoup Maître Envoyé TV za minute. Mais nous aussi na batunion so baza intéressé na musala ya Maître Envoyé au commis au cas où mon numéro té to yoka ki numéro té komela ngai en privé au rejoindre numéro na ye sans problème. Batutu bazan a besoin ya guérison, batutu bazan oh babotela ki ombas PC sida kindoki. Maladie nyonso oyo yebi ke eza mabe Maître Envoyé azawana azosilisa nyonso. Je vous dis franchement, j'ai beaucoup de témoignages. Oh, bah, tu vas témoigner chaque jour. Il y a pas de bon, peut-être ouais, comprends, va l'ibala. Oui. Comprenez que nous sommes derrière, tout ça après, c'est ma kelele. Bah, tout, oh, bah, ça, bah, problème, contactez Maître Envoyé, heureusement, Maître Envoyé, s'il faut un message. Parce que au moins, il y a des bon, banganga, bozo, le cas tellement ébélé, il y a une émission. Bah, on peut traiter, bino, bah, charlatan.
Maître envoyé, yo soki muto a consulter yo, a kozwa penda guérison le biko ya soluka. Merci beaucoup. Connaissance moko nazo kabula na bandeko batala kabiso. Muntu oyo azali na spiritualité ya solo. Okoyeba ye ndenge nini. Omoni mama boloko ko ba question azo poser ngai. Faut mon maîtrise ya ko répondre et puis nazana ba donc nazo répondre question oyo azo sanga et pardon azo poser nga ndenge ezali donc mutu oyo ayebité ata voir même ko s'exprimer na ye et ozala ya ko tâtonner voilà. Mais mutu na maîtrise ya musala na ye so poser question ezotalela la domaine na ye akozala na facilité ya ko décortiquer ngo pe ko répondre en kitoko parce que eza domaine na ye ebele boyamba to mona kana biso ebele baleka o so disant mettre soki kingandi parfois alega pa na 2011 aluka mo des spectacles na ye aya pe na TV comme maître. OK. Ya omoni ke biso tolinga koleka TV mingi te. Mais fige ezali to yaki poto panza sango to pesa message na ba oyo bazoka pasi bana posa lobi ko bokoko na bango toza na choix te to koleka kaka. Mais mutu o ayebi ata bino balandi ya Dorcas boloko officiel soki obengi maître spirituel o sola na ye soki vraiment ozama ele o comprendre que o aza faux maître. À partir de la conversation na bino parce que mutu oyo ana maîtrise likambo abetaka à côté te mutu oyo ana maîtrise likambo oyo ye azosala aloba mambo baluka te aloba mambo oyo zokende droit pe mutu tango bengi mutu ozoyoka mutu oyo bengi yo mo il faut se retrouver dans l'histoire bo solo là. Voilà. Ah oui, ma mususu maître azub sanga et que loi ba prophétie yango wana oyo ezali tina ya musala yango bo benga benga te lelo okende kuna o maître baleki nga moto tango ava okende kuna osalaki nanu nini po lelo benga nga obisanga biloko wana nga na bandi koleka pe na chaîne kala na yebi te soki déjà ozo atapel na nga moko mabe parce que na yebi comment na travailler musala na ngai. Voilà, merci beaucoup maître Tebeda Minute message na yo et puis pesi bambote na yo na numéro encore au bandé tout andeba yo bandeko nyonso oyo bozana ba problème financier batu oyo bozana posa mosolo ya bokoko na bino ngai na pesaka mbongo ya mokili mususu te ngai na pesaka moto bozwi ya bokoko na ye richesse familiale bozwi oyo ezali ya bokoko na yo moko soko oza na posa ozwa yango ngai nazaka wana uniquement mpona kosunga yo kosala liaison entre yo na baentité ya famille na yo pe production ebanda kokota na kati ya ndako na yo soko olingi nkodia na opesa yo soko olingi nini valise du bonheur so lingi porte-monnaie du bonheur so lingi mouchachino du bonheur ça dépend ya montant oyo lingi ezali mbongo kiste ezali mbongo ya bokoko na yo eza richesse familiale donc ezali bozwi ya bokoko na yo so bengi mettre envoyé ngai nana mbongo akopesa yo te ngai na osala nini na kotia yo a contact na bokoko na yo na ndenga spiritualité yo okosala eloko te yo ozaka wana pona kosomba kaka babiloko na bukoko cha matériel babiloko ka bukoko bateraka na bazando so sombi yango soki osombi yango et puis ngai nasali rituel nanga na sima rituel nanga wana na pesi yo ba référence comment production et kobanda kosalama donc le reste est tellement boyo. Voilà, merci beaucoup. Numéro to clôturé. Numéro n'a plus 243 89 25 28 728 voilà. Plus 243 89 25 28 728 équipé kakaba babola te oza la pe riche mais on a la posa ozwa bozwa bokoko na yo montagne solingi
libota na libota ezali na bozwi nango bato ebele bayebaka te nkode na bango ya famille ekenda wapi bato ebele bayebaka te comment akoutilize yango so bengi mete envoye na numéro wana plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 babino bandeko libanda bobetaka baloto oyo neti bawine na bapari foot na biso ya libanda wana soza na posa olia million obengi mete envoye na numéro eza plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 comment on a mettre envoyé Zalat et des ancêtres. Voilà, merci beaucoup maître envoyé, merci na batutu bolandi biso. En tout cas numéro est affiché benga pour qu'on a résultat na yo on a décidé nga na marabe escroté na marabe ba aventurier que pour na bidon wana te benga yo moro pour au moins na résultat na yo. En tout cas je vous aime tellement pour écouter à la prochaine, bye bye.